Bonjour, Bande Konanga, et toi qui vas le président. Hey! Congolais. Non, Congolais, ça va moutou, Congolais, ça moutou. Baso le président. Dit tout, azali na kasho. Ah, tozana, na Congo tozana dit tout, na évité sur na Congo tozana dit tout. Dit tout, azali na kasho. Ah, si vous na la lever. Hein? Na la lever. Bakongomani. Yango biso gutu ali tozali awa. Biso ba oyo ba combattant. Tolukile nini? Toke na wapi? Asala nini? Alesa nani na Congo? Souffrance na souffrance mboka pasi. Suka bungi na ye totika. Ya kene na ye bisika zali. Soki pe babomi toyo tozela kaka liwana e problème ezate. Alors biso to na souci ani na to luka la président. Bato ba biso pilaka miliki na mutungu ba luka e biso te. Po banda ye avani na mboka wana kaka pasi na pasi. Dollar ko mata na ko mata. Peuple ko kufa na ko kufa. Ya biso ni na kati. Donc biso dozana rien à foutre. Ya makambo soki ya président la bino abungi. Soka za kote nini, soka za na hôpital nini, soki pe ba lever ye likola mapata. Soki pe Kagame muda zuye, dozana rien à foutre. Donc biso situation na biso zali ke ba militaire ko baza mayele o baza na possibilité ba monike baza capable na minute o c'est occasion yango ya ko profiter. Occasion yango yo. Occasion yango bokangi nyoso comme ça. Pour faire na mutu mboka pona ko diriger mboka. Tout ça na besoin peuple vivre kitoko peuple sepela. Toi na besoin président o yazo bima azola ka ba peuple na ye. C'est ça la liberté. Si bon moni président o yazo kenda zo batama batamili ya quelque chose. Donc ba yebi ko diriger mboka te. Bato baza na souci mboka ba kende na ko batama boete ba ko lever yete soka ko kena hôpital la batami te. Président o ya ki para peuple. Oyo alingaka peuple akokoza la boete ba peuple ba ndoko luka président ezala raté. C'est que mboka eza dirigé na ndenga mabe. Président moto aza libre. Oyo azo diriger mboka bien. Avant que ne quelque part attaque partout azali ako sirer peuple na ye. Bosu bo mona mboka ni bazo luka président. Président Bungi. Eh bien, non, makambo fezaka na kata Congo. Bana mvulu biso to sepela. Tango ekoki ya ko libérer mboka na biso parce que oezoleka na mboka na biso eza bosoto peuple congolais eza bosoto na soni na mawa tango na moni bato bazo tatone aza koto yo asali ezo sala soni so peuple congolais ozaka na soni te soni c'est silabino mais biso ba oyo tozoka soni parce que mboka fonctionne à bongo te. Mboka fonctionne à bongo te. Si on est la zone dirigée nani. Gouvernement ebimate, ba nommé économie, gouvernement ebimate, mensonge na mensonge, un président imo kuta ebito ya dollar te pour mata, un président imo kuta sa ebi salaire na été, un président ebité mboka de raison fonctionner, nous bozo mone président. Peuple congolais, biso comme ce content na biso ya ngoto sepela. Bino bo luka na bino biso do luka président ngote to kene wa to na tina na ta mukete abunga ta ko bunga alimwa ta ko limwa ba lever ta ko lever ya biso ni na kati ya biso dozana eloko mo wate ba na biso ba kufe belebele ba ndeko ba kufe belebele ya take ye mutu moko ya biso ni ne sa biso pasi wana ne bele ya peuple wa uti ko kufa na mboka na biso na souffrance esa na kati ya mboka na biso na pasi esa na kati ya mboka na biso na nzala. Peuple congolais, il est temps to bimana ba distraction ya ba président modèle aboy. Soit disant président abunga alimwa. Soki ba ko lever soki na Kagame azoya ke na ya bomba ye parce que ye muta teke na place wana. Ba ke na biso na souci mote. Boko soki ka ye mutali boso ko bunga, ye mutali boso ko limwa, ye mutali boso ko kufa. Na ba oba kufi na kati ya mboka wana. Sans côté. Bibembele bona na te na kati ya Congo. Bibembele bato bakufi monana te balimwa boy. Boye biango. Est-ce que botela kawana, botela passion bande ko baso mona na ba esto bato baso kufa jour nuit, bozo tela yango kaka tolo bilaka kaka mutu moko to bilaka mutu moko Chilombo. On n'a rien à foutre avec le président Chilombo.
ciao.